Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na kopartage lisusu makambo oyo Nzambe atalisaki ngai na bandeko nyonso oyo bokolanda ngai na video oyo. Avant na kende na makambo Nzambe naloba makambo Nzambe atalisaki ngai na osenga na bandeko to bondela po ete Saint-Esprit na biso to bondela na kombo na Yesu. Nzambe papa mso na lola mozesa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya papa topesi yo merci pona nyonso osakati na bomoi na biso papa tozolala tozolamuka kolo yo ndo ozobatela biso papa ozobunda biso etumba nyonso butu pe na moi ekolo tozobima pe tozozonga tozobatelama na yo papa makila na yo Yesu Masiya ezozinga biso ezozala ntango nyonso protection na biso papa yango toyei kosenga merci su na ntango okolo. Merci na nyonso, merci papa na makasi po pesi ngai ya kofanda devant caméra pour na partager makambo oyo otalisaki ngai na bandeko nyonso o bakolanda nga. Ya mwana tikete Saint-Esprit yo nde ezala na nga, yo nde ezala na nga, yo nde loba kati na nga Seigneur. Po ete bana na ba comprendre nini olingi bana na ba yeba à travers vidéo o papa. Kumisa masanjo la mozana o malamu mingi to pambolo to kumiso to netolio na telemeli oyo nyonso ko déranger nga na esika oyo ezala nile sans effet na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santo papa tikete kimia na ezala na nga na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo nde na bondeli bongo amen. Bandeko na ngai mama Deli na pesi lisusu merci na bandeko nyonso o bozotia ba commentaire Nzambe amona bino o bozozwa ba temps na bino pona kofanda pona kolanda ba video oyo nazo partager Nzambe amona moko na moko. Merci na ba abonné nyonso ya sika merci ndenge bo s'abonner na chaîne oyo ya Deli Télévision merci. Na kosenga pe merci na bato nyonso botinda nga ba audio en tout cas merci na bino Nzambe amona moko na moko. Merci pour na ba conseil, merci pour na prière ou bosalaka pour na ngai Nzambe amona kabino Nzambe azwa lokumu pour nango. Lelo na partager makambo o Nzambe atalisaka nga. Makambo Nzambe atalisaka nga ezaka je crois na fin ya année passée. Ezaki na année passée, ezaki na année ote, ezaki na année oyo uti koleka nde Nzambe atalisaka nga makambo ngo. Lokola na temps oyo tokomi na nde tozoloba pe toyebi te mikolo ezoya makambo nini ekozala par rapport à ba révélation Nzambe atalisaki ke bacourant ekozala te tozala na courant te donc vraiment eza pasi mpona osala ba video yango nalobi ke nasalaka ba video ebele na misalela nazala libéré surtout na ba message oyo Nzambe apesa oyo façon ataliseli yo doki elingi eloba ke eza mpona yo moko te eza ke po yo oloba yango na bato do yango na fona na loba makambo nyonso po ekosunga ni fiska ata mutu moko ata ame moko ya pamba ekozala bien ke par rapport so na lobi yango te Nzambe akoya kotuna nga likambo boye nayebisa ko yango nalakisa ko yango banda ne passé pourquoi olobaka yango te mpona nyo olobaka yango te so olobaki yango tala 5 personnes oyo mbe baningaki babika mais à cause na yo olobaki makambo wana te yango wana tala bato oyo boyeboye yango nalobi ke en tout cas so na raisonner penda message moko oyo penda ezalaki message mo modèle Nzambe alobelaki yango ke il faut nayebisa yango bato en tout cas funa libéra funa loba pona zala libéré na boyi Nzambe atuna nga un jour. Yango lelo na loba makambo oyo Nzambe atalisaka nga na butu moko boye ezalaka année passée je crois na ba novembre ya année passée nde na monaka makambo oyo naloba na osala na video mais na sala tikala ko sala mote ndesko na raisonner na bite funa loba makambo oyo po eko sauver ba âme ya bato. Ezalaka ndenge ni ezalaka na to nalalika nde to lalaka ezalaka vraiment ndoto makambo na monaka nazolota ndoto nalali na olota ndoto ke nazaki na nzela nazotambula mbamo ba accident bandi kosalama ba vient kwei donc ezalaki vraiment mobulu oh
bato balimwe na banzela banini nde bato banjulu ba enlèvement qu'est-ce qu'on a mis enlèvement ou enlèvement donc ndenge kaka toyokaka na bible balobi na biso ke ekozala catastrophe jour wana namonaki yango na ndoto wana namoni bato bazokima de gauche à droite bato kokima bato babungi bato bazolela nazalaki na mwana nga bungi na maboko nazalaki boye donc en tout cas enlèvement bato babi eza enlèvement oyo makambo oyo baloba na bible na apocalypse yango oyo esalami ngaso na ndimaki yango te bandeko nanga na ndimaki enlèvement wana te ata moke na ndoto me na boyi yango nga na bi te oyo eza enlèvement te bato babi te eza enlèvement oyo apocalypse elobi yango oyo bato baza enleve biso totikali nga bi nga penza natikali vraiment na enlèvement nga bi te eza enlèvement te me nazomona makambo nyonso oyo bible elobi na biso ke ekozala na ntango wana donc en tout cas na mon accident pona kutu nakende ti ndako ezalaki problème donc banzela donc tellement dégâts esalamaki na banzela baaccident banini moyen nakoma ezalaki te nde na bandi kokende kaka nanga na bite oyo eza enlèvement te nazokoloba nzambe nanga nga mpenza natikali na enlèvement eloko nini esali nga mpona tikala eloko nini esali nga mpona tikala na enlèvement seigneur ngami nabondelaka boye nazalaki effort obanga yo nde nini nakoki kotikala na enlèvement na bandi kaka me nazalaki kolela te mpo nayoki sikoyo mongonga Saint-Esprit alobi nanga Adeline kende kokota kende tina immeuble moko boye alakisi nga kende kota na immeuble wana ndemba moko esika nga nde kolobana bato eza nango enlèvement te mpo toyokaka nde bakoma na apocalypse ke soki enlèvement esalami Saint-Esprit akosolola suna bato te Saint-Esprit akosolola suna bato te me nga Saint-Esprit azosolola na ye na ngai nga Saint-Esprit azosolola na nga en tout cas eza nango enlèvement te mba moko na bandi kokende esika nzambe ayebisa ye nga nakende na bandi kokende nde bato bazobaka eza enlèvement na biso botika kolela bato bolele totikali biso manga bibotika kolela ke botikali te eza enlèvement te po nga nazosololaka na nzambe nde naza boye naosolola na nzambe soki ezalaki enlèvement jamais nga na ngai nasolola na nzambe mpo le nga natikali en tout cas Saint-Esprit alinga kosolola na nga su te selon bible nde totanga babible nde toyoka na bamateya na ntango na molimo santu aosala lisusu te me nga Saint-Esprit azosolola na nga mba moko nzambe aoyebisaka Adeline kende mbangu na immeuble nakende mbangu kuna na bandi kokende wana kokotaka na koti bamona moni na ezaki place mono kwa compagnie mo boye immeuble wana na komika na hall na wana namoni bana mo mibale bazolela bana moko amike bazolela mama bango azalaki enlevé bana batikali mbamo Saint-Esprit nanga Adeline zwa bana oyo nazwi bana ngo bango mibale na ba nasimbi bango na ndoke na bango nazokalme bango botika kolia baoleka mama bana bazolela na mawa bango siko ngano yisa bato botika nokoloba ke eza enlèvement te tana bana mike kutu bango oyo batikali soki ezalaki enlèvement bana oyo bakotikala mpona nini bana oyo eza enlèvement te eza makambo te eza mamsumba mosiko nzambe ayebisi nga na litoi Saint-Esprit abi nanga Adeline tika tika koyebisa bato ke eza enlèvement te mpo eza vraiment enlèvement oyo esalami gabi eza enlèvement comment soki eza enlèvement nga na tikali et puis loko nini nango oyo esali ke nga na tikala et puis pourquoi soki nga na tikali yo ozosolola na nga modèle nzambe aloba eso eloko te na bandi kokende bana mibale na ndoke na bana na mibale ti na bandi kokende kokutana na koti susu na nino na immeuble nazolekana na oki sikoyo na kati ya ascenseur moko ezalaki wana bana bazolela na kati nabi bana bazolela na kati ya ascenseur oyo ndenge nini wanga azali na bana mibale wana oyo nazwaki oyo nzambe abe nazwa bango
à l'après na kati ya sincère wana bana baolela mbamo Saint Esprit nzamba lobi na nga Deline fongola sincère oyo bobimisa bana wana oh lokwa pe kowe katana bana siko bakangami na kati ya sincère moye siko babima eza te bazalaki na mama na bango na kati mama na bango azalaki enlevé bana batikali bazolela ngale na yo wana bengi bato bweto ede bano babima bweto ede bano to bandi kofongola sincère wana na maboko tozo forcer ngana tiko na kati na no bakana kombo na Yesu a sincère ofungwa mabana babima bana mikema bazolela kuna mutu pe koya secours azate to benga ta secours moko abaya ko sa po partout ba dégezali do bana oyo baya kufaka na kati ya sincère wana to sale fo asasa efungwami to moni bana misatu babimi wana bana misatu babimi wana bazaki na mama na bango mama bango alimwe asanse le bloqué nazwi bana wana mbamonza mbabia Deline zwa bana o bandeko na nazwi su bana na mibale o na zwaki liboso bakomi 5 to bandiko na bandiko kene ngaka na bana na ka lokola ka muta crèche na bana ebele bazolanda ngaka na dirige bon boya boy bana baolela no calmer bon se calmer vous à la calme bolela te bobo na ndiko kene mbala moko na tala boye nzamba zo bana ngaka Deli ngabi no tuna ka Seigneur pourquoi zo yebisanga na zo bana o soko eza enlèvement yebisanga non pourquoi nga na tikali et puis soko eza enlèvement pourquoi yo zo solola nanga puis nga na yoka ke mukola lèvement Saint-Esprit ko sola suna bisote ba o ba kotika Saint-Esprit so asuna bango te ndeni nzamba nanga Deli yo zo kaka bana ona ola kisao kabisi ko bana ngo pe bele boy no kena no sala bango ndeni baza 5 na tala suku na bana musu bazolela musu kutu ba bébé na kata na poussette mwana zolela mama na yaza ki enlever ba parents na baza enlever bana batikali oh mbala moko nga pe na comprendre mba mona kende ka place moboy na monisco bana ba komi belé ndamba bana nga azwa et lorsque na remaka ki bandeko na nga le na zozwa bana na ezaki na bana mususu ata bakangami na sase bazolela so inga bina na ke zwa ba nzamba bite bango ko zwa bango te nzamba zo pona bana ya kopona nzamba zo pona bana oyo abandeko lo bana nga na zwa le nazoko bana mususu muna mama na bango azaki enlever bana batikali bazolela ngasko na groupe bana me bana o nga bande kozwa na bande calmer bango en tout cas bakomaki vraiment na moi assurance ke bazui quand même mukolo moko boye azo diriger bango pe butika kolela no ba bango bozala calme ale so nena zo su bana musu mawaka no mo pe bana ba leke bele mais il faut na zo kana na choite so nena zo bana musu nzamba bite Adeline bango kozwa bango te bango tika bango bi bazolela bi bango te bango kozwa bango te ale na lekani na bana na lekani ti na komkolo babona bana ebele boye siko na osa ndeni ba o Adeline kota kuna na ndako wana kota na fongola porte ya ndako wana bana mo batikali na kati ya ndako wana baparent na bango papa bango na mama bango banza lever mais bana mo batikali kuna bazolela kuna na kati nde na kesu wana mwana bengi bato boko edenga na zwi bana na cadre bango quelque part wana na koti na ndako wana na zwi bana bande kolela na nzamba zotinda nga zwa bango so ngo zwa bato musu nzamba biko zwa bango te ozoma moko mona bana bazaki misatu bazolela mama kufi nzamba bizwa mibale wa mikolo wa muke kozwa ete oh pourquoi na zwi mikolo ya muke na zwi te do nzamba bande kopona bana ya kopona bana bazolela ezaki vraiment somo si après na ndoke ne place mona eko mona susu papa d'idée le na moni papa d'idée nga papa d'idée oyebi ke enlèvement salami nga na tikali yo po tikali ndeni yo tikali vraiment yo mbamu ya binanga adenga yepa binanga denga pe na comprendre te pourquoi na tikali na enlèvement o na tikali mais eloko na kamwe nzamba lobi na nga na ya kote o na ya komona yo awa na bana ebele na ya komona yo na ede yo na bana oyo yo ozozwa ngana bia bon nzambe mutalobi na obongo abia nzambe mutalobi na bamona ndo bise papa dide seki makamuko eza ko bobata manakata enlèvement o comment enlèvement salami soki ngana yo totikali pona lisumu moko o ekangaki biso etikisi biso na enlèvement comment siko nzamba azosola na yo azosola pe nanga eloko nazomona ngo nde eza enlèvement te mais nzamba azoko insister ke eza kaka enlèvement bamo nzamba abina biso botika kodisite bo continuer koke kozwaka bana bandeko na nga esa sikoyo
tokomi kokende kozwa bana tozoya bango na ndako moko tozalaki wana mwa tokoti bana na totiki bango bofanda na bolela te bozala calme tozoya mwa mpe bana totiki bango toke lisusu toke nzambe abi na biso bobima so bokezwa bana mosusu place boye tozobima tozokenda kozwa bana wana nde alapres naye kosusumuka ndoto ekataninga naye kosusumuka nalamuki nga bi nzambe na ngai oyo makambo nini oyo nga namoni oyo nini nga namoni ndoto nini oyo nga naloti oyo enlèvement epuis nzambe ozosolola no na nga epuis ozotinda nga nazwaka bana ebele epuis bana yango ozopona ya kopona bana mosusu ozokolinga te nazwa bango mpona nini eza nini nango ndoto oyo nde namoni lo mpo nde eza na signification me nazorezoine nazokoka kozwa signification ya ndoto te ngabi ndoto elakisi nini nzambe na nga enlèvement epuis natikali na enlèvement epuis saint esprit azosolola na nga epuis azotindaka nga nazwaka bana ebele bana bazolela donc eloko namoni makasi na ndoto na ngai ya enlèvement ezalaki bana oyo bazalaki kolela baparent na bango batikali nde kokanisaka na nzokanisa wana alapres mbamule naye nalala su moke nde nzambe anzoloba na nga nzambe abi na nga Deline eza ndoto oyo nalotisi yo mpo makambo oyo nalotisi yo na ndoto oyo eza naye naloba na oke bato ebele na temps oyo tokomi namoni bana na nga ebele se repentir basali repentance basi mibali basali repentance basengi bolimbisi na mabe na bango nyonso basala bakomi kotambola na kobanga ngai me bana o bango babota bana ebele baza na kindoki monguna satana apesa bana na bango kindoki me bango basali repentance mpona bavi na bango mpona sali na bango moko po ete bango babika me babundi te mpona délivrance ya bana na bango eputa bana oyo baza innocent abi bana oyo babotami baza innocent babotami na bango me monguna satana na bato na ye ya mitema mabe bazwi kindoki batie kati na bana nde bazwi kindoki batie kati na bana sikoyo mwana nyonso oyo aza na kindoki aomona bokonzi na ngai te abi mwana nyonso ya mokie oyo aza na kindoki akomona bokonzi na ngai te sikoyo baparent oyo baboti bana wana bango moko basali repentance mpona bavi na bango baluki vi na bango baluki sali na bango moko me bakozala enleve mpo bamona bokonzi na nga mpo balukaki sali na bango me bana oyo bango baboti bapesaki kindoki oyo bato mosusu bapesaki bana na kindoki me bazobunda mpona badelivrance ya bana na bango te alobi yebisa bato bana mpe ayebisa bato ke le ye abongoli motema ayekati na bonzambe azosambela na bosolo aremake ke mwana moko oyo abota aza na kindoki ifo abunda mpona délivrance ya mwana wana abi eza responsabilité ya baparent nzambe alobaki na nga abi eza responsabilité ya baparent wana nzambe aoyebisa ngai abi eza responsabilité ya baparent soki mwana aza na kindoki parent fo abunda na bajeune et prière na bajeune et prière mpona délivrance ya mwana na ye mais soki abundi mpona délivrance ya mwana wana te yeba yango mukolo kaka ya kokufa mukolo oyo oto enlèvement to akufi ayepa na nga nzambe na kotuna ye ame ya mwana wana abi na kotuna ye ame ya mwana wana ya mwana yebisa bato soki baremake ke mwana moko to bana oyo aboti baza na kindoki ifo babondelaka makasi mpona délivrance ya bana wana lero ozobondela ozogene mpona mwana wana nga nzambe na oyoka nayebi lolenge nini onga na osala mpo mwana nazala délivre me bato ebeye baosala yango te abi bato ebeye baosala yango te bazoyelaka sali na ye moko
azoyela ka ye moko akonfese mabe na ye tiki akomi kotambwa na obanga nzambe. Mais entre temps azoyeba te ke mwana oyo aza na ye mwana na bapesaki ndoki akozanga bokonzi ya likolo. Azanga bokonzi ya likolo ame wana eza pembeni na ye. Ye nde moto aza mieux placé mpona kobondela mpona délivrance ya ame wana. Mais baparent ebele bazosala yango te. Abi baparent ebele bazosala yango te. Yango wana natalisi yo ndoto oyo. Yango nalotisi yango na ndoto oyo. Omona ndenge bana mike bakolela na temps wana. Ndenge bana mike bakotikala bakolela poni baparent na bango baza enlevé. Nazotala abi na nga na temps o bato ebele babongoli mitema. Bato ebele batiki mabe babongoli mitema. Nazosepela nga Nzambe. Me bana na bango. Abi me bana na bango. Yango na lotisi ndoto opo yebisa bato ke mutu na mutu azala na susi ya mwana oya boti. Azala na susi ya amwana ke ezanga bokonzi ya likolo te. Yango na lotisi ndoto o alobeki na ma yebisa bato vraiment. Nde siko aye koloba na nga lobi bana mususu o na bana kolinga te yo zwa wana baza na bango bana moko ba démon. Abi baza bana moko ba démon wana kutu baza yanga te baza ba démon yango moni na ndoko linga te ozwa bana wana. Mais bana oyo baza vraiment bana o baza ba victime bapesaki bango kindoki ya kopesa bana wana nde ona bande koloba ozwa. Yango wana nde natalisi yo ndenge bana wana bakozala bakolela bakotelengana nanya kozwa bana wana o baza na kindoki o bakotikala ekozala pasi. Ekozala pasi yango yebisa batu babondelaka mpona bana. Babondelaka mpona bana oyo ye abota. Situ soka aremaki ke mwana wana moko bapesa ye kindoki. Doki abondelaka mpona mwana wana. Ajenaka azobondela mpona mwana na nga Nzambe na koisala na façon nyonso nga na kosala mpona délivrance ya mwana wana. Ozomona do makambo Nzambe alobaka na nga yango wana oyo na raisonnaki ke na yebisa bino makambo. Donc to conseil ona opesa batu. Donc oyebi ke mwana moko oyo bota bapesa ye kindoki. Mwana na aza victime kaka aza victime. Ata batu ata kutu soki azobundisa yo mama, ata azobundisa yo papa, mais ye aza victime. Yo bondelaka mpona délivrance na ye. Leko ozobondela mpona délivrance na ye, mwana na kozala délivré et puis là ye aza délivré, ame na ye kozala sauvé. Ame na ye kozala sauvé. Eza te ko mwana ngo lokwa si bapesa na bango ye kindoki mitali ye wana ye moko te yo zomona ka bongo me mwana ana akozanga bokonzi ya likolo. Azanga bokonzi ya likolo aza victime. Abotamaki lokwa ka yo pe ndenge obotamaki. Ndeka yo botamaki ndenge mwana ana pa botamaki. Yo Nzambe asalaki ngolu bapesaki yo kindoki te. Nzambe asalaki ngolu bapesaki yo kindoki te. Mena ye aye kozwa kindoki bata misala mabe bazaki tutoto bapese kindoki. Ta mususu mona batu mususu mwa le baobundisa yo mama bazozwa ote baluka bapesa mwana na kindoki. Bakoluka bapesa mwana na kindoki comme ça le bango baopesa mwana na kindoki ponde bazwa yo po lokwa mwana na za makila propre ya yo bako utiliser mwana na makasi po mwana nde azwa yo. Ozomona le yo ozobondela mpona protection na yo. Le oyebi ke bana bazandoki to mwana moko aza kindoki ozobondela mpona protection na yo pe bondelaka mpona délivrance na ye. Lelama na Nzambe likolo na ye. Loba Nzambe bate kangola mwana o akangolama. Mwana nazwi seno bandeko soki mwana na kangolami na kindoki wana Nzambe afuta yo. Nzambe afuta yo. Po mwana na yo botaki ka mais en réalité aza penda yo taza muta batu ya Nzambe. Aza muta batu ya Nzambe ta mutu ndenga ayaki na mukili oyo. Nzambe apesaki mission moko ya makasi oyo yefa kosala na mukili oyo. Bato ya misala mabe yo kaka pe loko lembisaki ba prière tant moko distraction ezalaki te yango bapesaki mwana na kindoki. Po yo soko bande ko bondela ka makasi le yo boti mwana wana ti azopusa nozo bondela ozaki na distraction te bande bapesa ta musu mwana na kindoki te po yo bande ko bondela.
mais distraction na yo parent to mama to papa koswana na bino na ndaku badiscussion na bino ezanga na mutu na makolo yango esaki monguna satana kota ti apesa mwana bino kindoki ali yusko okonfese mabe na yo otiki vi ya mabe otiki vi ya bamasango bande komela otiki vi mosusu o deja esalaki efongolaki porti po mwana wana azwa kindoki ozoyiba te a cause na yo mwana na bebaki po soki ozalaki ntango nyonso mwana noleka aza deja moke ozobondela ozogene ozogene ozopesa bana no na maboka nzambe monguna satana ngai kaka ozwa porte ya kokota lisa bana no eloka mabe ango lisa bango te engezalaka ata balisi bango eloka mabe ekbongwani nango kaka vitamine ekontribue na ndo bakompe te yango nzoto bana okindoki ekotaka te to ndeni nzoka mabonde na yo parent mais le yo parent ozalaki kobondela malonga te ozaki na ba vita mususu avolala fo mena no mwa masanga olali okolala po bondeli te olamuki obondeli te ale monguna satana profite akota bebisi bana siko nyonso wana nzambe otuna yo nzambe otuna siko le yo obongoli motema comprendre siko royaume de cieux ezali bokonza likolo ezali bandeko natika na nga mabe na bongola motema obongoli motema oyekati na bonzambe wi nzambe ayambi yo siko mwana oyo babebaki mpo yo protegeaki bango te bana oyo babebaki mpo yo protegeaki bango te bondelaka mpo na sali na bango bondelaka mpo na baame wana ebunga te bondelaka mpo na bana wana kotika bango te mpo normalement bana le baza mikie babikaka na foi ya baparent na bango mwana le aza moke kobika na foi ya parent na ye lera akoli na ye moko aponi nzela na ye mitali ye wana se akoli na ye aponi nzela na ye mitali ye me lera aza mokie le yo ozobo ata kutu lera akoli ata bali akei oyebi ke mwana nazalaka na kindoki ata akoli na ye abali na ye ke yo moko oyebi mpo le yo oboti mwana na ovo maloba ozala mpe mutu moko baetufa mpenza makasi soki baetufa te okoyeba mwana na mwana ke mwana oyo namona ndeti aza akobeba okoyeba ngo yo parent surtout mama okoyeba ngo ke mwana aza akobeba ata akoli abali yo le ozobondela nzambe kutana na ye oganga boye na miso ya bato te me na kati na yo nzambe kutana na mwana wana nayebi kaza kobeba papa sala ye ngolu abongola motema bandeko nanga mitema oyo bato mosusu babongolaka ezalaka bapriere moko bato basalaka ezalaka bapriere moko to mosusu moto asalika priere moko aleki nzoka yango wana etusha yo ti okenda kobongola motema na yo ezalaka ndenge wana fo kobondelaka mpona bana bandeko nanga raisonne zwaka image wana sikoyo mwana oyo bota bana oyo bota ndenge olingaka bana na yo ndenge olingaka bana na yo malgré babebisa mwana ngo bapesa mwana ngo kindoki me bolingo ya papa na mwana to mama na mwana ezala kaka so mpenza olongoli bolingo no kati na mwana na mpo bapesa kindoki seke yo moko mpo oza mabe seke yo moko mpo oza mabe seke yo moko mpo oza mabe so komi ko maltraiter mwana na yo po oremake kaza kindoki komi ko maltraiter c'est yo mo pe mitala bien vraiment makasi mitala bien pour jamais yo yebi ke mwana o abotami aza ne victime ndeko moto solola ne boye ka par hasard to solola ne abinanga anga mwana nga o ya misato o mwana ona azopianga kanda po aza na kindoki aza na kindoki na ndenge ni utala boye nga yango azopesa okanda mwana bato abotami na ye beba bato innocent ya bato to innocente ya bato abotami na ye aza victime bapesa kindoki ye pa yebi na ye te yoki elobaki akoma kopesa okanda do ozomona kutu lokwa soki akufa kutu lelo lobi musika eza bien te bandeko nanga eza bien tata moke lelama na nzambe likola mwana na po soki akufi lelo amona mpe bokonzi ya nzambe te kolinga te mwana na kufa bondelaka mpo na ye ndenge nauti oloba ake nzambe alobaki bana mosusu baza bademon wana ezalaka problème na biso te eza likambo ya nzambe ye moko na bango bademongo yo komona kutu te ke omona ondeki ndoki neseka aza demon te
yo mona kake na bondela mpona ye ata mona naza na ye demo yo buka mabongolongo mpona ye bonde nzambe ekangole soki lokola bango bakangolama te akangolama ne te me nzambe afuta yo po omona mpe ake volonté na bolingo oyo olakisaki oyo osalaki na mwana wana ozomona mama oyo aboti mwana ye moko jamais kokalifie mwana aza demo jamais ata utu soki okomomona lokola ko ndima yango te ata mutu azoyebi soki mwana oyo aza démon en chair yo lobaka te nga na kobondelaka mpona ye akozwa délivrance nayebi ke akozwa délivrance ozomona wana eza makambo na yo te mpo soki tobi totiango makambo na biso tokonyokola bana tokomaltete bana oyo ata baza na bango badémon me nzambe moko ayebi pourkui azotika bango na mokili nzambe moko ayebi pourkui azoboma bango te sikoyo nzambe oyo asala mokili oyo azopesa bango pema na bango badémon cher bango bazopema kaka na pema oyo nzambe abomi bango te moko ayebi mokolo na bango ezali sikoyo yo moto ya mokili oke koboma ye nzambe aotuna yo eza te ko lokola aza na ye démon kaka nasengela ye liwa akufa te jamais obomi mutu nzambe aotuna yo wana eza makambo na ye moko na nzambe yango kaka na ngai na partage na bino bandeko na nga nyonso oyo bokolanda nga na video oyo en tout cas faut kobondelaka mpona bana yo oyo oza no na bana baza no mikie oyebi ke bana no bapesi bango kindoki te bondelaka ndeko na nga so ozobondela na bosolo opesaka bana no na maboko ya nzambe okaba journée na yo moko na semaine obondelaka kaka mpona bana na yo efosala yango okabi journée na yo moko obondelaka kaka mpona vie ya bana no ke nzambe journée oyo naliaka te bana na nga moto akopia bango kindoki aza te moto akodétruire badon ya bana na nga aza te moto akosala boye mpona bana na nga aza te nga moko mama to papa na boti bango nazogene chaque semaine mpona bango bandeko na nga bakopesa bana no kindoki te bapesa tata bameki bango na façon nyonso bapesa bango kindoki te ata na bekole bakendaka bana mwana yo ata soki bapesi bana nyonso na classe na kindoki oyo ayo akozwa kindoki te po yo ogenaka bakompote mwana ogisi aza nani po azokoka kozwa kindoki te nzambe saint esprit akobimelaka bango oyo alinga pesa mwana kindoki nzambe obimela ye na façon nyonso akoyebisa keba olingo touche mwana na keba ye batushaka ye te ozomona nyonso na yo oyeba te jeune na yo kaka oyo ozosala sikoyo lifuti na yo ezali mpo bana na baza ya nzambe yo obondeli mpona protection na bango protege bango mpenza ti bakoli bazwi kindoki te nzambe wana kokanisela o bandeko na nga yango naloba lere nyonso le tokóma kuna na royaume des cieux le bazopesa biso bacouronne omona bato mosusu kuna toza sipi na bacouronne oyo tokozwa babimiseli couronne oyo ezongala kitoko okomprendre te couronne oyo eza po bana oyo nzambe akonfiaki yo bango bato oyo nzambe akonfiaki yo ozwaki soin na bango spirituellement mpe physiquement ozwaki soin na bango yango wana couronne oyo yango oyo okamwe batongo banani batangeli oyo bakomba bana na yo okamwe ozomona donc biso bana nzambe futa oyeba makambo raisonne mpenza ndenge oza boye bana oyo boti yo lelo oza enlèvement esami lelo ndenge apocalypse elobi enlèvement esami lelo oza enlevé omati raisonne sikoyo banana batikali sikoyo bazala ndenge nini eya pasi puisque moto amona peke ye moko tatikala azolela mpona ye ndenge atikali na ye bana na ye bakei alazwa bana na oyo otiki ya kindoki azwa sikoyo bana na yo sikoyo ye moko akomi kobunda saint esprit aza te azwa su bana na kindoki mpo donc eza pasi vraiment makasi donc operde déjà baambi ya bana wana donc tobondelaka mpona bana mike tobondelaka surtout oyo nazolobela kutu ko biso tobondelaka na intercession na biso tobondelaka mpona bana nyonso en général mais oyo nazoloba eza responsabilité ya papa na mama oyo aboti bana wana responsabilité na bango mpo nzambe alobaki yango
nzamba lobaki yango yango na bandeko bozwa vraiment message au sérieux bozwa yango sérieux vraiment bo lobate ke o nga kutu ta mosusu ke ekonsene nango ngai te boyeboye te yo zwa yango bondelaka mpona bana bondelaka mpona bana soki oyebi ke mwana ata moko bapesa ekindoki te à travers message oyo yo siko banda kobondela susu mpona protection ya bana wana bondelaka mpona protection ya mwana nzambe aprotéger mwana donc koyeba yo moko ose dépouiller linga pe ose dépouiller pe mwana na ndenge na ye ya kibomwana ozomona na ndenge na ye ya kimwana oyebi ke mwana oyo nga mama lokwa na se dépouiller mwana nga o pe na sale boye te na sale boye te na zongise boye te ozomona eza na baparent mosusu omona mwana ya mobali alatisa ye mo eloko litoi mwana mobali azokange mwa basuki mabe ya kitoko tata moke epuis wana kutu na yo moka lokola kaka okanga mwana mobali suki olatisa mwana mobali lo litoi wana kutu pe ekoti bokonza likolo te okota yango te po ozodétruire nature ozodétruire mwana wana loko ozodétruire ye omona bokonza likolo te mpona wana oyo tolobela awa eza kindoki o bana baza na kindoki vraiment ata kindoki ekonscient mpe bana mosusu baza na kindoki mpe ekonscient fo kosambelaka kaka mpona bana wana kosambelaka kaka koyebisa nzambe ke akangola bango na kindoki ekonscient na kindoki eza conscient nzambe akangola bana wana do yo parent bondelaka luka journée na yo moko ojenaka kaka mpona bana na yo eza na mokili oyo koyi mpe kosala yango ozogene 2 fois na semaine ata te ko journée mobimba te ata bandaka minute 18 nde tolobaka obike journal ona kaba yango mpa nzambe mpo aprotéger bana oyo bana baotika ozwa kindoki te soki oremake deja si moko azwaki kindoki lere ozobonda na journée obi nzambe journée oyo na concentre yango mpona bana oyo mwana aza na kindoki akangolama okokomprendre te ndenge nini nzambe akosala eloko moko ti mwana na akangolama lobi mpe akomi mosali na nzambe okamwe mwana oyo badetruise na bomwana lelo akoli akomi kosalela nzambe eza mpa nzambe eza possible nayebisa bino nzambe aloba na nga bato ebele oyo bayaki na bamission makasi na mokili oyo la majorité babebisa bango batia bango kindoki moko kati na bango mpona makambo oyo bango bayelaki na mokili oyo esalama te ozomona en tout cas nzambe asunga biso yango message na ngai na partage na bandeko nyonso eza yango oyo tobondela mpona bana na bana oyo boti bondela mpona bango ezala papa ya bana wana bondelaka mpona délivrance ya bana na yo ezala mama bondelaka mpona délivrance ya bana na yo mpo mokolo okokoma na royaume de cieux ndamba kotuna yo baami ya bana wana aotuna yo nzamba be na nda kotuna bango baparent wana na otuna bango yango kana ngai naloba na bino nzambe amona moko na moko na video oyo vraiment bopartage le ozopartage video oyo ekekoma ti na matoi ya ndeko moko oyo aza na situation oyo tolobeli awa oyo bana baza kobeba na kindoki akoyeba sikoyo ke abondelaka mpona délivrance ya bana wana abondelaka mpona délivrance ya bana bandeko soki ozobondela mpona délivrance ya mwana yo ozobondela mpona mwana oyo aza na kindoki obondela mpona délivrance na ye yeba yango mwana wana akokoka susu akokoka mpe akodetruire yo te akoka mpenza te azala mo bakali moko na bamonde na bango mabe mpona kosala mabe mpo yo olelaka nzambe mpona délivrance na ye ozomona na témoignage mona kobetela bino mbangu awa moko mosu nalala na nga nde tobondelaka nalala namona esprit na nge ekenda kobima na ndako moko boye esprit na nge ekei ekoki kobima na ndako moko leki kobima na ndako yango nazo comprendre tu ndako nini nga naye kobima awa nabandi kotala ndako yango boyeboye namoni sikoyo bato balali namoni ndeko moko alali na bana mwasi moko alali na bana sikoyo nabandi kotala ndako yango nayebi yango te mwasi oyo nayebaki na sola na ye me nayebaki nde ndako na ye te nayebaki na solaka na ye
nayebaki ye nayebaki mpe elongi na ye me ndako nde mutu nayebaka te me nga nalali namoni nabimi siko na kati ya ndako wana nabimi na kati ya ndako wana mama Deli ndenge okebima so na bandaka bato boye ndenge c'est ça nabimi na ndako wana kobima nabimi na ndako wana nazotambola na ndako wana nazokompo to ndako nini nga na ye awa oh Seigneur nisa nini na ndako nini na oyo na bandotambola wana tina ye kokota na chambre nde nakomi wana nde namoni bato balali ngabi te natala nao bato balali banani nde naye kotala boye namoni mwana mwasi wana nayebi ye namoni mwana mwasi wana nayebi ye mbala moko namoni mwana na ye moko azalaki wana ya mobali mwana nga bandosala lokwa kopike crise ya maladi ya ndeke aosala lokwa azopike crise ya maladi ya ndeke azoningana mbala moko namoni esprit na nga oyo ekenda obima kuna eza nga na kibomoto te eyanga na kibomoto te na esike eza teke ye na kibomoto boye nakebima kuna do eza esprit na nga bino mo boyebi ke se moto akebima keke seke ezali esprit na ye moto ekebima kuna nde apres na bandi kotala le namoni mwana na bandi kosala bongo le namoni mama na ye nayebi ye namoni moko mwana na andi kosala nde wana nde nga siko namoni siko nga esprit na nga eke siko kolamusa mwana mwasi yango nabengi ye na kombo na ye nabengi ye na kombo na ye nalamusi ye na pongi namoni mpe ata nazolamuse mpe na pongi alamuki mpe abengi nga na kombo na nga mama Deli nga bien naye kaka awa nandi koyebise donc omoni esprit na nga ekebima quelque part me nga mo naoyeba te nakisa nini esprit na nga nde ezotambola na ndako nga mo mpe naoyeba te esprit na nga ezotambola ezoluka nini ntina azokende mpe kotala mwana mwasi wana na kamwaki dole natali ye nde naye kokomprendre ke eza nde ye nde nga mo mpe nazokoobserve makambo nazoloba na ye oyo esprit na nga ezoloba na ye nayebisi nga na bitala mwana tala lamuka olali boye ndenge nini tala mwana no oyo wana ozomoni nde azolenga bazokoinvoke esprit na ye quelque part nayebisi ye bazokoinvoke esprit ya mwana oyo quelque part bazokolinga esprit ya mwana ebima lamuka noki to empêcher esprit ya mwana oyo ebima te lamuka to empêcher esprit ya mwana ebima te po soki esprit ya mwana oyo ebimi kaka eke place wana alekuna sikoyo ekozala mabe po bakosenga ye aboma yo yango wana tosala effort to empêcher esprit ya mwana ngo ebima te mbamuye mpe akalamuki atali babi esprit ya mwana ngi kobima te namoni pa molimo ne lamuka ya kotomboka alamuki abi non esprit ya mwana na nga na kopermettre yango te bima esprit ya mwana ngi kobima te nga bitelema to empêcher ekobima te mbala moko naye kosusumuka boye nazongi boye nalamuki ngabi nzambe na nga oyo nini namoni nalali bonoku nazwi pongi te ta nde makambo namoni oyo nzambe na nga oyo nini mbamona bandi kokanisa siko makambo nalobi na mwana mwasi wana ke to empêcher esprit ya mwana ebima te bazokoinvoke esprit ya mwana quelque part bazokoinvoke esprit ya mwana wana po ebima ekende quelque part mais biso tosala effort to empêcher ke esprit na ye ebima te po soki ebimi ekei place bazokoinvoke ye bakosenga ye yo aboma yo nde mwa mwasi wana ntoka esprit nde nasepela ye nango po etelemaki na molindi moko esi na ye nayebisa bino baesprit na biso ebundaka nyonso na esprit na yo ekozala molindi ezala makasi soki ozobondela makasi ozomona donc naye kokomprendre ke mwana mwasi wana apres sikoyo nayaki kobenga mwana mwasi wango nabengi na bisi na posa atokutana mpo azalaki vraiment mwa proche na bine na posa tokutana na yo mpo na makambo oyebiso mwena yebiso na telefone eza te ozomona nde nayaki kokutana na mwana mwasi wana nayebisi ye na bina etala nayebi te vraiment mwana na oyo natangeli ye kombo ya mwana wana mpo nayebaki bango na bi mwana wana
seke bazoluka babebisela omwana oyo tala makambo namonaki nga na butu esprit na ngai eyaki na ndako na yo ezalaki bomba mwa binanga mama Deline nzambe apambolo makambo olobi eza solo mikolo oyo nazobunda mpona délivrance ya mwana ngo tala boyeboye abandi koyebisa mpe makambo boye prophète mwaza na Kinshasa azoyede nga na bapriere mpona délivrance ya mwana ngo eza boye nga abi ya bon mais ndenge nga namonelaki on dirait esprit mpo mutu oyo aza ndoki oyo deja bapesaki ndoki nde toyokelaka nde toyoka bato baloba akobima ye moko na nzoto abimi akei nde bakendaka na bango bareunion na bango mais ye sikoyo nga nalobaki bazo ko-invoke esprit na ye do esika ye alali bato mo baza quelque part oyo nayebi mpe te nzambe atalisaki te bango nde bazo ko-invoke esprit ya mwana wana oyo elali nango wana bazo ko-invoke esprit ya mwana wana azaki aza fo ya ba 8 à 9 ans bazo ko-invoke esprit ya mwana wana mpo babimisa mwana wana nga bisele moma fo bunda makasi epi nde namoni molimo na yo ndenge etelemi na molende obi nga mwana anga bakobimisa ye te nakopermete te babimisa mwana oyo ekatanaki wana me nasepelaki nga binzambe azwa lokumu ozomona ja ya mama oyo esprit na ye eza makasi akobunda mpona mwana na ye ozomona malgré ezalaki akolala me nga esprit na nga esika nazalaki so mpe ndenge nini eyebelaki epu eke kuna eke kolamusa ye elamusi ye mpona lakisa ye ke tala mwana oyo makambo azosala azolenga boye na nde namonaki na esprit wana ndenge azolenga bongo bazokoinvoke nde esprit na ye yango azolenga mpo abima ozomona donc yango wana tobeta kara te na makambo ya bana bandeko nanga na bonde bino na bolingo ya nzambe tobeta kara te na makambo ya bana mpo nzambe akotuna biso nzambe akotuna bana oyo napesaki yo na confiaki yo bango bato na nga wana me yo tala otikaki na yo ozobondelaka mpona protection ozobondelaka protection mona azaki ndoki alianga te alia bandeko ne te alia famille na nga te ebobo te bondelaka mpona délivrance na ye bondelaka mpona délivrance ya mwana na yo se wana nde nayebisaki bongo abi mama de ndenge kuta eza boye ko bagene na multiplie su bagene mpona ye nga bi amen ani na multiplie bagene mono yango nga na boti na pasi mutu akopeseki ndoki te bakoinvoke esprit ya mwana nge kobimaka te nga bi amen na molimo deja solobi yango bandeko eza na makambo su mutu ozoloba na kibomoto we nga mwana nga mutu akotushe te akotushe te nga mwana nga eske na molimo mpo ozoloba bongo tamosu na molimo ozalaka baba te baizwa omona ozaka lokwa kizengo otalaka boye bana bazokende mais okozala makasi molende na molimo leko ozobondela ozogene bandeko na nga leko ozobondela ozogene na molimo kozala molende moko bakoka ozwa omwana te tande namonaki mwana mwasi wana azalaki molende na molimo azalaki molende na molimo le mpe nayebisi eta makambo namoni boye alobi eza ya solo mama eza ya solo en tout cas saint esprit azalaka songisongi ngoti na solano kuti nayebisa yo te ke mwana oyo bazoluka babebisa ye nayebisaki yo te boye ozomona donc elekaki ekokaki koleka vraiment makasi tozwi tant tobonde mpona mwana ye moko akomi baba azokoka su koloba te mo tobonde mwana bandi koloba donc ozomona doki te donc mwana mwasi wana abundaki mpona délivrance ya mwana na ye abundaki yango nzambe azosenga biso tobunda mpona badélivrance ya bana tobunda bandeko na nga bunda mpona délivrance ya bana na yo nzambe akofuta yo nzambe akofuta yo bunda na yo kaka bondela sala oyo ekoki mpona oyo ekoki na makasi na yo sala soki mpe kindoki yango mpe tiki nango ye te yo problème te l'essentiel le nzambe azotuna yo mwana oyo napesaki yo yebaki kaza na misala mabe pourko olukaki délivrance na ye te yo koexplike ekolo nabondelaki najenaki nasalaki nyonso me tala suka nango abikaki kaka te
wana ozomona quand même na nzambe mo pa oyebake te mwana na nga asalaki quelque chose mpona mwana aganye ame oyo ozomona eza ba ame mobimba yango wana yo parent fo lakisa bana nzela ya nzambe lakisa bana nzela ya nzambe balobi yango na bible lakisa mwana na yo nzela ya nzambe mpo lobi le ya kokola akobanda kose souvenir na makambo oyo bandaki koyebisa ye lakisa mwana nzela ya nzambe eza lelo na bakebele nga nazwaka awa mutu alakisa bana nzela ya nzambe makasi me bana bakoli na bango bake na bango bamisu bakomba musulman bamisu bakeboye wana eza problème te l'essentiel yo so osalaki semence na yo yo so osemaki na yo kati na bango semence wana boyeba eza kati na bango ata mwana bungi nzela akomi bandi akomi kosimba baminduki me semence oyo otiaki kati na ele azalaki mwana moke un jour ekoganga yo lobaka nzambe kaniselanga bana oyo napesaki bango mpa na yo namemaki nalakisa bango kosamba nalakisa bango me bakoli balingi na bango lisusu te mona bango semence oyo esemamaki kati na bango wana ebotambuma ata kutu ndenge nini ekofanda te ekopola suka nango ekoluka ebota ozomona kolelalela te kolelalela te bana ngo bakoli babungi nzela basali boye bazongi boye misu bakomba lesbienne misu bakombi bapede misu basali boye yo l'essentiel otiaki semence no kati na bango otiaki yango bonzambe oyo otiaki yango kati na bango le yo rapela kaka nzambe moko ayebi na temps nini oyo ya korécupere ye ozomona na temps nini oyo ya korécupere ye vraiment na temps oyo tokomi eza temps moko mabe monguna satana azobebisa surtout bagene bana na biso bagene bazobeba mingi bamisusu bazokokota kaka na baloge na batelefone na bango akotika eloko moko ekotisi ye na nini mabe me yo l'essentiel osemaki makambo ya nzambe epa na ye yo bondelaka mpona ye ata akoli alongwa na ndako nakende quelque part lobaka nzambe mona ye semence oyo nga nasemaki banda azalaki mwana moke nakendaka nini église banda azalaki mwana moke na bamalili na baneige biso wana ana poto na afriki mpe kuna fo koloba babiloko wana ozotalisa nzambe akosala ke mwana azala délivre en tout cas message oyo nalingai nalobaka yango nzambe apesanga ngo banda année passée en tout cas nzambe azwa lokumu lelo ndenge na libéra ngo vraiment oyo bokocomprendre yango bocomprendre mpo bobondela mpona bana nzambe aza na posa eza esengo mingi yo parent oza enlevé na royaume de cieux ozokutana na mutu oyo obotaki na mokili oyo ozomona kuna bobanda koseka boseka obike le tozali kuna ngamu nabotaki yo ayenga boye bozomona obotoka